Ya ba comédien ata mon côté yé. Tolali awa 8 personnes na matango ya comédien. Gimaro azalaka nemina nani? Gimaro azalaka nemina nani? Gimaro c'est un pasteur vrai. Ase kaka no moni na photo na ya chaboy. Ndenga azalaka boboto. Mais tolali 8 personnes. Soki na lobina lobate. Chocolat olali awa te. Katonda alali awa te. Yoki? Même mutu alongwa na groupe. Tango akufi bolakisa mawa wana boya bolala na baninga ilongo awa nanda kwa natika mona nga mombe gushiti natika nanga komona ete awa na lupango na mona nga ete peut-être tant bazaki na hôpital kune pa maman Olivier ndaki une fois ndena yokaki mais awa akomaki na ete uya ya madonde mwasi ya Gimaro soutien oyo tobele la kabino ezalaka te nyokwa minaye mama souffrir mama bapota na mukongo nyonso ezalaki Gimaro tokomi ko mama so pa musaka Gimaro na pampex mama longolaka mikolo nyonso oyoki mama nyokwa me yo morope obando sentir obando mona ke muyombe gauche bande ko yate président muyombe gauche atikala ko yawa te OK des bonhommes ceux qui président yomba gauche à côté na des bonhommes c'est que faut des bonhommes faut bouger voilà faut bouger le paquet président yomba gauche à côté wapi des bonhommes tikalo yate banda Gimaro ya bela est-ce que président yomba gauche atikala ko kota wate banda Gimaro azalaki na ndako amelaka puisque papa Gimaro azape une seule personne o abundela ngana zo rôle pour mitema ba masa wana tout eza ba momi eza ba yaya eza na mututé acceptaka ngana jouer pièce wana et à part papa Gimaro donc je serai reconnaissant ya rozalaka ka bien na papa naza dernier acteur oyo akutana kina papa avant que papa banda ba maladie na expliquer nga bien longa yo na docteur chrétien naza na projet mona bino mais na solana papa wa laissa bien mon papa wa laissa docteur chrétien aza vivant à longwa déjà groupe Muyombe gauche ngape na longwa déjà groupe Muyombe gauche toza wana papa to simba makambo ya papa Gimaro po kende mwa liboso pe baza mitema malamu o basala na ba régie ya ba chaîne bo meka pesa streaming ya Gimaro na TV bo pesa stream Gimaro mingi na TV za la soutien plus ya maman et puis groupe Muyombe gauche toza na mitema malamu Muyombe gauche alongola mutu groupe T mais parfois mutu moko touché ki mutema ya Gimaro nde sala ki pe alongwa na en fait moi j'étais là Nazara superviseur ya Gimaro puisque Gimaro a 001 groupe Muyombe gauche donc après Muyombe gauche c'est Gimaro ndenge tozalaki bon je ne sais pas na sima nanga soki chanzaki mais un président o a joué qui na kati ya groupe na bino o bobengaki na sima ya leader tozana mitema malamu yo la lisa maman et puis tozana mitema malamu ya ko sunga maman donc tout ça vraiment liboke mon boye oye ko soutenir maman makasi te bito passer ba temps o eza sengo biso tuna papa Gimaro mutu nyonso na groupe Muyombe gauche ali ambonga Gimaro na musu to ko lo bate ya pesa ba scandale na kini mais na droit ya koloba yo mwana ko diko kanga président mon côté c'est un président pour na batu nyonso ata asa président ya yo na groupe net ngana lina tourner film na za na posa na ina koluka ye yo mwana ko pekisa président Muyombe gauche te okoloba te ozolobisa ye lokola mwana ya mkieto nini balobi o tozo sambwisa parce que l'Obama qui trop l'Obama qui Muyombe gauche a contribué à sala ngelo côté yango to tuna ke question mais bango bazobo ya ko salinga bongo na miso ya batu tangu na kozongo za na suspension bimisa ki désordre wano tala kengo na ya bisabiso omoni lelo makamu na biso ba comédie ba komi ko mona ngolo kola tozala ka trouble pona nini mkolo azo yeba na te mwana azo yeba na te na fingi mutu na la kesi ke to la ki oui personne Kodefa tabana ya quartier ya kodefa ba ya kolela Gimaro pour famille astizoki ya ba artiste batikali ko yate yoki atikali ko yate mais biso to kolala kakati na suka na kusala musala na ngai ya bevek même ko zabatu na ba église ba ya ko beta mbunda na butu ba lela Gimaro ba ko ya ezo sala son mutu akufa za artiste comédien ebonga kata ba mona kabino bozo défilé wana ezo sala moi fierté moko boy na famille yoki na mwana oyo atikali ya mkiaza awa na oyo azana gabo azotala de papa musala salaki baninga na ye baleliye tolela ndeko na biso nde bolelaka mutu nyonso bolele pe bon après confinement
réouverture Yanganda Taba chez Jongade awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake chez Jongade bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse ezakaka se moko chez Jongade. Weekend boza deja ya kosepela chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Jongade. Yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Botala biso na Elengi Congo TV, Martin Engi double vitesse affisée na cadre kaka ya actualité koluke la bino batu o vraiment bo mesana ko pesa biso confiance, surtout babone nyonso ya Elengi Congo TV na si bo monaki ba image ndeto salaki na hôpital place oyo pasteur Guy Mario artiste et comédien oyo a travaillé na groupe ya Muyombe Gauche pendant batembele bela qui vraiment malade ou melaki bomonaki pe image nde na salaki awa na résidence nae avant kufa ensemble na mwasi nae et puis tant akufi bomonaki to gene tina hôpital wana to salaki ba image bomoni pe ba décision de salami ya groupe ya Muyombe Gauche bomoni pe yemoro Muyombe Gauche nde to tuna ba question après wana to yaki na corps na hôpital du cinquantenaire prototi kango na mort. Lelo o siko toza en résidence nae place matang ezali Guy Mario passer Guy Mario nde toza awa na famille nae pour toza vraiment ba image totale pe est-ce que bande komisusu bazoya ko participer awa ou bien bazoya te mais nous autres mowe eza déjà na mort mais biso a toza na famille nae na bande koné ensemble nde toza pe na petit évêque pour to solango nanu na kati Elengi Congo TV après kotika nzoto mowe na mort Netoza awa sikoyo na résidence nae. Merci vraiment na Gloire Diaké sozo filmé. Merci pe na Karisha Sadik la Finlandaise babone nyonso Elengi Congo TV. Merci pe na DJ Tobi sozo talabiso. Merci na Romel Mosengo Mobutu. Merci pe na Felicia Siala. Toza toujours ensemble. Bomoni place matanga ezali. Tomoni pe petit évêque azali awa. J'espère que petit évêque yo bonjour. Bonjour Elengi Congo. Boni santé. Santé za kimia na ngulu na nzambe za kaka ke pasi na mutema Gimaru za beau frère na ngai alingi pendo telema lokola tozana biso na matanga to telema vraiment to poussa na bopo et ça là tema to tambola ki petro ensemble biso nyos tout ba sekusi ya lobi nzoto eningani mwandam na yekole la beau frère na ngai ya kufi malgré to bandaka kusala musala moko
pasi na motema eza nini pasi na motema eza ke atiki biso to na ntongo moko tolamuki toyoki kaki na motema ebeti twakakaka toyoki boye Gimario atiki biso mais suwe na nga ezalaki ke Gimario akufa te suwe na nga ezalaki Gimario azala en vie Gimario azokufa mokolo oyo bazofongola baterase na babare mpo banguna basepela ozoyoka bafungoli babare na baterase boye Gimario akufi mpo banguna basala fete me yebaka ke fete na yo ekobalukela yo mokolo mosusu crochet ya mapapa na gorge fete na yo ekobalukela yo crochet ya mapapa mokolo mosusu wapi na gorge likambo te molimo ya Gimario ekende kopema na kimi eza nzela ya mutu nyonso kokanisaka teke na vi soki mabe moko esalami okotikalaka libanga na mokili mutu akotikalaka libanga aza te nga nalobi ke nga nde nakotelemaka na porte ya Lola nakotriaka babilongi mosusu ya kokota nani akotema na porte ya Lola ngai pete évêque ya bacomédien nyonso nakotelemaka na porte ya Lola nazopona bilongi ya kopona namoni yo boyo ozoya na buzoba na yebiso yo deja osalaki boyo osalaki boyo zongo oyoki nga nazopesa mbela na nga na bato nyonso omoni lelo eloko ezoboma biso elenge ya Kongo eza nini eloko ezoboma biso eza ke keto etondi makasi keto ya keto nga ndeti naza boye nalingaka na nga lisusu tala kaka soki mama oyo aboti nga naza na confiance na ye te ebongo confiance ya mutu ya mokili nakokende nango wapi tata aboti nga napesa confiance te mama aboti nga confiance te nakende kopesa confiance kopa nani confiance te na ndeni nga na mutu nyonso napesa confiance te papa boti napesa nalobi ke soki papa oyo aboti nga napesi confiance te na mama aboti nga napesi confiance te bongo yo napesa confiance mpo nakende no wapi yo liba kwanzela nakende no wapi petit effect to salaki mission awa j'espère que bato ebele balandaki biso tomona mpe présence ya bedashu tomonaki présence ya basala nzambe bazalaki awa walesa nayebi te après mission na biso mais lelo oyo tosambeli nzambe toluki bamoyen nyonso mpo makambo nyonso esimba lelo toperdre moto ya motuya Gimario pasteur Gimario toperdre ye tozalaki na hôpital place akufaki tomonaki mpe présence ya papa Masumu tomonaki présence ya artiste comédie belé tomoni mpe présence ya Tchaka Congo tomoni présence ya ye moko oyo tozoloba ntango nyonso Muyombe gauche mais tant totuni baquestion nazotuna baquestion na ngai bandeko bazalaki wana chocolat baboyaki Muyombe gauche à répondre na hôpital message nokopesa na koloba nanu boye ntango nalobaka naza évêque ya bacomédien naza évêque po maloba na nga nabelelaki abeda shule patron bogos patron de tous les patrons nabelelaki ye papa abeda shule nanu ya liboso nzamba pambola yo na mbela oyokaki oyaki na facilité fozalaka bongo eza teke okendaka kosala baaction kaka bapatron mosusu bakendaka kosala baaction na babar na baterrasse na baboite te abeda shwa yaki na assistance na ye ya mau ayaki tina basoso bato mosusu malgré pasi ezalaki na motema etopolisaki tobwakaki oyoki mais mutu nyonso nabeleli paster walesa wa mukai ayoki biso aye nabelelaki mama olive atindaki bato bayaki ntango nalobi naza évêque seke naza molobeli na bino tipa nzambe soki nalobi nzambe zwa molimo ya moto oyo akozwa ngo lobi nalobi ke botikelanga 30 minutes ya pamba nasambela basi nani asekwa bazokalenga eloyaki retard bamuyombe gauche déjà bazalaki na kati kuna neti likambo zoloba nayaki retard yesu pa ayaka retard na matanga ya Lazare papa yesu ayaka retard na matanga ya Lazare mais solution emonana omoni na vi bato bazolimite nzambe na mokili oyo mais nakopesa bino prophétie moko bokonte 5 mois soki bato président mosusu ya théâtre ya kindoki babongoli motema te dans 5 mois tokokunda moko bokunda nani nalobi oyo akobongola motema te oyo ayebiki asalaka bichebechebe na ye alingi kobongola te soki abongoli motema te nzambe akoyamba molimo na ye donc na 5 mois azokufa nalobi yango na 5 mois président nyonso ya théâtre ayebiki azalaka na matiti na ye ya kindoki alingi kobongola motema te dans 5 mois natelemi lokola évêque na bino
dans 5 mois soka bongoli mutema te zamba ko ya répondre à question oyo to tunaki muyombe gauche mais nzinga na ye bandeko bazaki wana ba chocolat balinga kite muyombe gauche aloba papa to sala no émission awa na finga président muyombe gauche te na loba analyse na sala aw mais batambuso afingi président muyombe gauche asali président muyombe gauche te un papa soki na fingi président muyombe gauche te na finga katata na nga na anda lelo na Congo comme soki mutu alobi likambo moko boy komio afingi mutu mais répondre ngana no balinga ki aloba te mais batu bazaki na besoin muyombe gauche aloba mais nzinga na ye ba chocolat bazaki na baboya ki muyombe gauche aloba ngai président lokola ya groupe na ngai président ya groupe na ngai journaliste achenga micro bana oyo yanga bazokanga nga munoko na loba te na yebi te tokende wapi mutu lokola président muyombe gauche aza mutu oyo aza réputé na Congo oyo ayebani aza na droit ya koloba yo mwana okoki kokanga président munoko te c'est un président mpona bato nyonso ata aza président ya yo na groupe neti nga nalina tourne filme naza na posa na ina koluka ye yo mwana okoki kopekisa président muyombe gauche te okoloba te ozolobisa ye lokola mwana ya mokie to nini balobi oyo tozosambwisa ye parce que l'Obama qui trop l'Obama qui muyombe gauche a contribué te asala ngelo côté yango to tuna ke question mais bango bazoboya ko salinga bongo na miso ya batu tangu na kozongo za na suspension bimisa ki désordre wana tala kengo na yebisa biso omoni lelo makamu na biso ba comédie ba komi komona ngolo kola tozala ka trouble pona nini mukolo azoyeba na te mwana azoyeba na te nga aucun jour na ko koloba président muyombe gauche boye na finga yete na beta gembela mukonzi président muyombe gauche aya kosala nini aya kotala muto ya umeli pa na ye pendant 22 ans po tozoka biloba loba déjà bana kolobana akima ye banda kota mort soki babengi ya lobike nazana na matanga nde na lobaki te président muto ata sali mabe ata bolamu ya mukolo moko tokanisaka yango est-ce que na finga ki tulanda kape maloba ya batu ozoyoka ngana za bien éduqué toza na 3 sources d'éducation soki mutu arate yango akomi bafoué ngana zo éducation na ndako patata na mama na zo éducation na école na zo éducation na église nakoki koya te kaka boy yo muyombe gauche oh ele mususu muyombe gauche nakoki kobenge pe koko nakele kofinga na makambo nyonso eleki epa ya pasteur Guy Mario eloba mitro yozomona muyombe gauche azalaki na tort to azalaki na raison na makambo nyonso non nasuka aye ko assister mona na ye ti nasuka ti na hôpital oyoki nasuka sali oyo balobaka ke na ndako ya mawa mutu bomme kokende na ndako ya matanga ke okende na fête ya sali yango est-ce que abanda pe présence na anda pe komona na wana na yebite wana na yebite na munu changer maloba na changer maloba te na yebite po soki na lobi ekokomo o afingaki ngana zobo ya kufinga ngana za musali ensemble na za évêque na bango po émission liboso ba maramususu na lobaki makambo oyo na yokaki oyoki tangu na lobaki boyokaka na émission na lobaki na yoki oyo bayebisinga awa yo moko pe obando sentir obando mona ke muyombe gauche banda ko yate président muyombe gauche atikala ko yawa te OK Debonomo soki président muyombe gauche à côté na debonomo c'est que faut debonomo faut bouger voilà faut bouger le baquet président muyombe gauche à côté wapi debonomo atikala yate banda Gima ya bela est-ce que président muyombe gauche atikala ko konta wate banda Gima ya zalaki na ndako to mona ki Chaka Congo to mona ki ngai to mona ki ba assistance à batu nyonso ezalaki soki moto aye ba filmer ba bwaki tina ba Facebook to monaki mais na monaki esika moko te ba filmer président muyombe gauche ao to moni ka na hôpital na moni na hôpital na jour na monaki asalaki émission abelelik e basunga isili tolo bakatala nazalaka mulangi pembe omoni ngane na zaboy nazalaka mulangi pembe na sina lia ekonda na banga kanangali wate olia ekonda na lia déjà ekonda soki konda yo banga ka poison nga na sina lie konda sikoyo zelena yebisa bino omoni lelo loko ezobo mabiso soki mutu atelemi alobaka ka polele moko ya vérité bobimio convocation nini ezobangisa bino toloba polele te otala
bazolela biso nano makambo lelo vérité elingi eloba makate soki olumeki kaka olobi makambo oyo motu oyo azosala eza bien te convocation nayebi te l'état soki atiaka baconvocation yango bayambaka kaka motu nyonso bongo na buzoba Guima Yakufi, message nous repère surtout na artiste comédien, Bakonzamboka asali trop dans le monde et à théâtre na biso na République démocratique du Congo. Belé ba négligé surtout dans banda qui kobela vraiment au monde anda kufi boye bato ndenge na ndenge babanda ko yasiko place toza place matanga ezali na famille yango. Natangwa matanga tokoboya mutu te. Ndeza boye bato bazolala libanda eloko esalinga passe artiste comédien moko talali awa lobi. Ok? Avec la lobby vérité. Donc vie des anages à la vérité, à mon côté. Place matin les alliés. Moi lobby que toloba vérité. Nakoloba. Net matango ça déjà ya batu ya groupe amuyombe gauche. Bango ba kufeli. Il fallait mutu moko aya kolala. Ata moko mais balalité. Non non batu basa ici bien content. Moko mibale, misato, mine mitano. Il y a 6e, il y a 7e, il y a 8e. 8 personnes balali na matanga ya artiste. Oh na ko cité. Yango yo tozomona na bavaze ya lupango. 6 personnes balali na matanga ya artiste. Bolo bakateo bapekisaki ba matanga. Babe te bazongisi makambo. Bazongisi ba makambo, baboyinde kotambola na butu na balabala. Voilà. Oyoki. Bapekisi makambo mususu te déjà bafongoli ba makambo balobi kaka 23h ku fefe salini ebandi seko vandeli na lupango zolela ndeko na yo bakoya ko déranger ya groupe amuyombe gauche na moni nanga mutute nga na vandi awa na moni mutute tango yo kutinga wapi okutinga awa mais na moni mutute OK tozalaka na bolingo tala moni eloko ezoboma ba comédie bolingo ezalaka te nyoso uzomona mutu mususu azobimisa mai ya miso ba baiser de jida ba bolingo ezate ngana finga ka mutu te na lobaka nde ba makambo nazomona OK merci de représenter Bishop et ça puis moi bien tabato ba fandi di bandi ça la bien na présenter bino oyo ezande ko ya mama Lili ndeko ya mama Lili oyo kaka famille ya mama Lili oyo ndeko ya papa Gimaru oyo ndeko ya papa Gimaru yewan avandi wana pe moi leki ya papa Gimaru omoni longi déjà yangwana omoni bazolela bango moko mais famille oyo babengi famille ya ba comédien ezate famille ya ba comédien ezate tokota na kati papa famille ya ba comédien ata moko te ye tolali awa 8 personnes na matanga ya comédien Gimaru azalaka nemina nani Gimaru c'est un pasteur vrai aseka kaka no moni na photo na ya chaboy ndenga azalaka boboto mais tolali 8 personnes soki na lobi na lobate chocolat olali awa te katonda alali awa te yoki même mutu alongwa na groupe tango akufi bolakisa mawa wana boya bolala na baninga ilongo oyoki papa na finga kate soki bochaka nga na arranger bato bafinga ka même bakonza mboka tango bakolanda video na nga na fingi mutu te po komyo tokendaka na nini na justice ko samba na fingi mutu te na la kisi kirito la ki oui personne to defa tabana ya quartier ya ko defa ba ya ko de la Guima pour famille astizoki ya ba artiste batikali ko yate yoki atikali ko yate mais biso to kolala kaka tina suka na kusala musala na ngai ya bevek même ko zobatu na ba église ba ya ko beta mbunda na butu ba le la Guima yo ba ko ya totala nanu lelo peut-être c'est la premier jour totala nanu lelo comme sou mutakufa kilobi totala nanu lelo to komona bango mais soki boyoki mbela oyo boya pardon ezo sala soni mutu akufa za artiste comédien ebonga kata bamona kabino bozo défilé wana ezo sala moi fierté moko boy na famille yoki na mwana oyo atikali ya mkiaza awa na oyo azana gabo azotala nde papa musala salaki baninga na yeba leliye tolela ndeko na biso nde bolelaka mutu nyonso bolele pe bon oyoki tolele bon bato apoto ndengo boza kuna bo tolela Gimaru numéro okomona na se wana numéro tokocha
ekozala ya ye moko mwasi na ye tokotya numéro ya mwasi na ye moko po soki j'espère que gloire azwa image toza ensemble donc yebaka te mwasi ya Guimaro yeyo oyo alati bubu ya Yamado nde mwasi ya Guimaro soutien oyo tobelelaka bino ezalaka te nyokwami na ye mama souffrir mama bapota na mokongo nyonso ezalaki Guimaro tokomi ko mama azopangusaka Guimaro na Pampex mama alongolaka mikolo nyonso oyoki mama nyokwami sikoyo baartiste comédien bobelela bato bobombaka na bapoche babima basoutenir mama ata lopangu na bibwa avanda na mwana azwa pe oyoki bino mutu bosungaka boloyaka na bamasungi ngonga ya kusunga yango lopangu na bibwa ekoki koleka pe 20 000 te oyoki le boss abeda shoot merci na yo mais moi c'est atikali na mwana ngonga ya kuzwa charge ya mwana yango oyo classe ya mwana ngonga ya kuzwa éducation ya mwana wane pola te po papa azate le boss abeda chou pasteur Walesa kutu oyo eza mwana na yo eza ndako na yo omoni ndongolo baki na peso combien ngonga pe ya ko pesa mwasi combien yango oyo atoko bete mbata metuna yo pesa ye combien akoyo biso ko pesa lupango na gombe tomona ba capacité na bino pasteur Walesa wa mukaya na yebengi yo yaka mwasi awa oyebi afutelaka mobali azali. Je crois que pasteur Walesa ko yape ayoki maman Olive Lembe. Maman Olive Lembe oyo na bengaka câble mère maman de maman. Maman Olive Lembe mama osunga kamingi osalisa kamingi ngana azalaka ingrate. Malgré na liana mbongo note na yebi na mona ka ba passe ya bato yo résoudre ka ba problème na bango. Na ko boya te na mona giyo déjà na lisungi na ye tina ndako atinda kibatu elingela kisake mama wana atuka loboko yepesa ka bakata kate omoni ko kiko sambela banda tongo ti butu oko chasser pauvreté te mo pauvreté ke ndakaka au nom de donner OK tous appelons maman Denise Nyankero mama oyo apesa mutu nyonso carte azwa ka swena ye OK aza mama moko mama wana namona ka yepe kimia lisusu mama malamu mama oyo azo pousser papa timboka oyo esala nini epusana mama oza pembeni ya papa Zamba pambola yo nanu ya liboso yo na mama Olive Lembe Zamba pambola bino po boza ba modèle oyo bozo soutenir ba comédien mutako wanga na yo azate mutako wanga na bino mibala azate OK nous besoin un peu soki zela na lobalika momoko na lobi mutu nyonso le boss Eric Mandala ya Willy Mandala ya Maria Mandala voilà OK ya Willy Mandala ya Maria Mandala na beleli lisusu ezala ba député na biso namona kana matanga mama Shako bayaka awa pepa gimba toza na posa na bino bosa le nini boya omoni tango bozo sala ba bolamu bongo batu nyonso ba lecteur na bino baza ko to ba koloba ba sala ka bolamu to voter ba bango ngonga ya kusala yango obenga lokola mutu lokola Junior Lembalemba atambola kana patro bogos abeda chou boya papa tozo zela bino awa voilà nga petit évêque mukuna nazana posa na yo oya ko soutenir voilà batu bakoki pe sa message donc je crois que même Karcha Sadik la finlandaise fondation Sadik ibosunga vraiment et kozara bien Fabio Lamadi qui tozana posa na yo fondation Sadik na yebi Kadisha Sadik osalaka ya mingi osalaka ya mingi na yebi ke nzamba loyo yo mtu yaki nango fondation Sadik zamba pambola yo nanu nzamba bakselo mayele ya bwanya ko soutenir ka lisusu tala place ko soutenir yango fondation toko matisa banderole na bino awa kalate pour ko ya ko soutenir voilà tous appelé bonjour je me présente ngana première officier ya Guy Mario Babengi Elonga na joie qui na dernier film papa sala qui na Kinshasa. Malgré tout, on est qui pressé à Olobamata, qui n'a simaté en fait. Pendant tout le temps que papa était à l'hôpital, on a passé le temps dans la province avec madame et na bébé Nangaï. Et de mon retour, na yoga sangwa papa malade. En fait, moi aussi j'étais malade. J'espère qu'à tous qui me connaissent, et l'on a peine à Kaboïté. Je suis vraiment malade. Tu en es qu'au prier de loin pour na papa. Tout ça me l'a dit mingi mais yo lia batu ye bape yo liama. So lia batu ye bape yo liama malgré tout. En fait, je n'arrive pas trop à commenter. Bye.
Merci. Donc, tous un peu, maman Baza, sous un message pour le pasteur Guy Mario Toza, à la place, Matanga Ezali. J'espère que vous avez moi, Sinaï Azali. Bonjour. Bonjour. Mon message, maman s'est présenté, au petit message pour le pasteur Guy Mario à Tiki Bisso. Nga Marie, maman Marie, nga nazali propriétaire ya lupango Guy Mario Futelaka. Bon. Message eza comme tel kaka bato ba soutenir ki etango azalaki maladie balembaki te bayaki tobonaki papa Walesa en tout cas salut et pas azali vraiment merci na ye asalaki vraiment wa kai kosala tina suka donc alemba te mama azali wana mama zape mwana na ye azape na ye kuna na église na ye assemblaka kuna donc a continuer kaka kosala na bao batikali après abedashu yepe a continuer kaka kosala ndenga sala ki pe mwana pe a prometa ki pe mwana ke a kozwa ya charge ya classe tout consort et puis mwana pe a beta ki déjà mbela ke tu sais que nous on n'a pas de maison, il faut acheter la maison pour nous, pour notre papa mwana ya Guy Mario azo pa courage wana ya ko ibsa bedashu donc akene ki na motema na pe a kokisa pe ba promesse oyo alaka ki bango to yeba pele ki abedashu to kaka abedashu aya tango yango na Baptiste comédien msusu batikali oyo problème ezate Baptiste msusu pe comédien msusu bazali o pe basalaki pa muyombe goshi wanini to bona biso mututi to komi natanga matanga donc to ko benga na mututi ba benga na fête mais na matanga oyo ozaki awa vraiment ozaki chaque jour bando mona nani ya bandeko ya nani ya bandeko ya te ngakutu awa na ndakwa na tiko mona na muyombe goshi te natika na ko mona ete awa na lupango na mona ngai ete peut-être tant bazaki na hôpital kuna pa maman Olivier ndaki une fois ndena yokaki mais awa akomaki na ete mais batu muso babana koya tant pa okaki sango ke akufi première fois balobaki wana ba nosaki wana bo ba comédien pe ba ki belé ba yaki vraiment mais ya ba nani mususu ya ba groupe mususu ba yaki vraiment belé mais oya mombe gauche na ebité ba peut-être ba longwa bon maman vie ayaki parce que na mombe gauche mais azali pas mombe gauche te mais ayaki mais ba penza batikali penza na groupe kuna na mona ina ngamutu te to na ebité ta musuna absence na ngama bana ko mais je ne crois pas. Merci Namoni Zan Eloko Obaksa. Je profite à l'occasion et à signaler tout au bazalaki ba soutien à Guy Mario puisque Guy Mario azalaki président. Si a joué qui encore na muyombe gauche ezalaki juste groupe na yakala. Guy Mario azalaki président, il avait un projet avec pasteur Walesa. Papa projet on est il a été moi na Guy Mario azali, maman azali. Et comme Guy Mario ndeti nga elonga ekobunga jamais. Na lungwa liboso ya vie. Donc ngakutu na lungwa ka liboso ya vie depuis na lungwa pe na mona muyombe gochité na ebi pe masola groupe muyombe gochité mais ba camarade o ba lungwa ki na biso Guy Mario aza kombo likolo pe ya makasi to soutenir groupe Guy Mario moi sina yazali mwana na yazali ndenge to mona ve masamba sala donc papa Walesa soki tali makambo wana elonga za wana na sima ya papa Guy Mario puisque dernier film bato pe baza mitema malamu o basala na ba régie ya ba chaîne bo meko pesa streaming ya Guy Mario na TV bo pesa stream Guy Mario mingi na TV za la soutien plus ya maman et puis groupe muyombe gauche to za na mitema malamu muyombe gauche alongola mutu groupe T mais parfois mutu moko a touché ki mutema ya Guy Mario nde sala ki pe alongwa na ye en fait moi j'étais là nazara superviseur ya Guy Mario puisque Guy Mario a 001 groupe muyombe gauche donc après muyombe gauche c'est Guy Mario ndenge tozalaki bon je ne sais pas na sima na nga soki chanzaki mais un président o ajwa ki na kati ya groupe na bino o bobenga ki na sima ya leader tozana mitema malamu ya la lisa maman et puis tozana mitema malamu ya ko sunga maman. Donc tout ça vraiment liboke mon boye o ko soutenir maman makasi te bito passer ba temps o eza sengo biso tuna papa Guy Mario mutu nyonso na groupe yombe gauche ali ambonga Guy Mario na musu tokoko lobate ya epesa ba scandale na kini mais na yeba ki problème te o Guy Mario azalaki nango ko masoko lobike ondongo zo loba ba scandale wana na ngai na lobaka ke omuni na vie okobomba muteme ko toboka mukolo msebeti kano po okufi donc il faut le baka follow ba okomi itilero kufanali kamna yo na mutemo na za itilero te ngape TV kina lobaka na zamulangi pembe na za itilero te elonga lali awa kufi
elonga lali awa kufite yoki na mwasi na ina mwana ya pembe balali libanda omoni libanga lizwindeke chakuko sekete oke chakwa sobosa ne yepa zandeke mukolo ezali yokutu gimayo nzete ya mubesu ebongo yo nzete ya kokauka. Se voir en a ba manière mon négatif et tant que les intellectuels puisque papa Guimar azaki maele ko jouer pembe na Guimar yo yango esali ke longa zo succès aller sarandaku amela puisque papa Guimar azape une seule personne o abundela ngana zo rôle pour mitema ba masa wana tout eza ba momi eza ba yaya eza na mutute accepter ngana jouer pièce wana et à part papa Guimar donc je serai reconnaissant ya rozalaka ka bien na papa naza dernier acteur oyo akutanaki na papa avant que papa banda ba maladie na expliquer nga bien longa yo na docteur chrétien naza na projet mona bino mais na solana papa wa laissa bien mon papa wa laissa docteur chrétien aza vivant lungwa déjà groupe Muyombe gauche ngape na lungwa déjà groupe Muyombe gauche toza wana papa to simba makambu ya papa Guimar yo po kende moi liboso maman ça on a vraiment beau soutenir ye numéro nanga ezali 089 42 75 368 donc o akobenga ekozala plus possible na répondre et pena kutanisi na maman. Merci vraiment, merci. J'espère que gloire à ozoba image ndenge tozara toujours na matanga awa na ndaku ya pasteur Guimar yo après kotika nzoto mowe na mort nde toza awa donc bat balala ki awa toza awa na tongo ya ngo moni tozoba image to la sabino ndenge batu bazali ko kabola mawa filme kaka mama ko kilo bate kutime na kutime zalaka na makambo nango yoki ata toza ba chrétien mais yebaka kutime na kutime zalaka nango Guimar azalaki na kutime na ye okoyoka mama bandi ko lobawa ekomio asala boy to boy to garder kutime ya Guimar yangai oyo soki mutaza na posa na ngai na kopesa numéro na ngai na makamu na ngai na makama matanga na za charger te boko yako komo aliaki amelaki po bolingaki bo bambanga mabanga na nzelo patro bogo sa yaki kopesa mbongo bolie mbongo nazwaki mbongo te ezaki mbongo ya matanga nazaki na besoin ata numéro ya mama bapesa po bato belé o bazali banda ming bakomo utiliser ba WhatsApp ata ba appel normal mon numéro moko ekozala pona je que gloire soit elonga mama ewana basunga biso po esala bien o azali banda comme ça aya pesi po na batu misusu bako koma ko partager pe mawa et pas ya mama même na losambo bande ko belé bazana niveau libanda ko sambela ensemble na mama pe ezape ka lisungi bako sunga ta pona mbongo te numéro ya mbali na ye numéro ya mbali na ye mutu nyoso azana numéro ya mbali na ye abenga pe kaka na numéro ya mobali na ye numéro oyo to pesaka liboso wana tala kaka ne numéro oyo to pesaka liboso yango kaka numéro wana ki numéro to pesaka liboso kaka yango wana po pesa ngai na dicter yango awo pesa ngai mama pesa ngai na dicter pesa na dicter numéro wana mutu nyoso azoya na lisungi numéro ezali 090 non plus 243 090 non bien non c'est là plus 243 90 81 32 534 plus 243 90 81 32 534 soko bengi koyamba mama ye moko za numéro pe ya papa Guimar ye moko nde mama asalelaka teza numéro WhatsApp te benga na numéro normal appel normal nde okozwaye. Merci donc merci bobenga numéro ba pesi mais ba numéro pe chaîne ezali ceux qui au moni moi difficulté moko ezali toza toujours ensemble donc to la sabino ba image nyonso na Elenge Congo TV ndenge matanga ekozala petit organisation ko sala majou corps pe ko bima toza a vraiment ba image nyonso bolandango awa na Elenge Congo TV. Merci vraiment na babone nyonso oyo bo pesa biso confiance bolela ki lobby ensemble na biso tant pasteur Guimar yo akufaki tozaki wana pona la sabino ba image banda tongo toyaki ti toki hôpital du cinquantenaire tolobaki tokomisango tina suka lelo pe toza awa mais tokobanda koya ndeti pasteur Walesa koya awa tokozwa pe ba image poto la sabino. Merci pour la brancher na Elenge Congo TV. Merci vraiment petit évêque zamba pambola mutu nyonso alanda kibiso na Elenge Congo
soki na elengi ya Congo te komona nga wapi naza awa soki oza na posa na nga obengi balimero ya elengi ya Congo bakopesa yo ya ngai facilité likambo eza kaka ba DG nyonso ba chaîne na télévision Guy-Mario ya Chelonge na ye kuna boya lisungi na bino pe tozosela. Merci pena Junior Lange aux États-Unis, lisungi na bino ekosala vraiment Junior Lange Zamba Pambolo Junior Lange mobali ya kitoko mobali ya leki 17 basi na beauté Zamba Pambolo Junior Lange Zamba kanisa. Merci na Fabiola Madidi, merci bozala branché na Elenga Congo TV.